koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Kikaka leri nyosho. Kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye.
Confirmation de confirmation. Ouais. Alata kitoko, hein. Ouais. Applaudissez si vous avez aimé. Ça c'était pour faire l'honneur.
basala succès awa succès na bango basala yango awa na kati ya tukusa OK Jazz ya Lwambo Makiadi soki boyebaka te parmi les cofondateurs il y a OK Jazz il y avait des Congolais dont Edo Nganga il y a un moni d'orchestre wana ba Congolais bazalaki pe moi ebele entre autres Michel Bolivani bokoyoka ye sikoyo na alimaki nzembo ya OK Jazz interprété par Vox Africa de Jano Momenga maboko makasi. Bogozala un peu déçu parce que Nassali AVC bapekisinga koyemba. Donc namila kisa naibisa bino que tant otala kabilili oya OK Jazz na télévision moto abinaka mingi mingi yiwana Michel Bolivani voilà. Ezangai donc moyen na yemba eza te bapekisinga koyemba nasala AVC bolimbisa ngai enfin bobetela maboko makasi mpona bakanisa koyibaka lokola boyoki bolimbisa ye mpona boyeba na ista baye banture biso na matanga moluba zoyoka mo lubo ya kufia tanga na ista bana ista babwaki kri na bango kamarade sans esprit zéro lokola ingénieur akufia za moluba na matango otingi ekolo nyonso beta moluba nani ondimaka ye tani vena biso na quartier tobengaka ye mulu na ntambwi ntango ayoki bongo ye moko abenda na okanga akomona ya ngambo oyo nazala mongala komona ya ngambo oyo bana esika bango motuna bato bikolo na par force bagifle papa azala pembe na nga mbata ta oza ekolo nini papa akangi nazala mongala ya bakongo ebela mbata boye nasali yo nini yango olingo opindolaki elongi yango bongo ngai bakope papa ya mokongo papa na volotolo bakende na mokongo me na monoko na ye ana minu te baloba ebima ya mopepe mbata ta oye koloni mofongo wana mofongo noka mofongo eleka msinga machongele bakome ba muluba muluba wawanga nekolo tonalite ebomisa ye mbata ta oze koloni na kamwe nazala muluba nto nazala muluba nto tuna ata acinakanaka nazala muluba nto batoboli ebakendo bomoye nzoka muluba linga okufa ye moko tabani bitangatanga tala base bazokima tala kalala azobatama tala mutongo o machwangele wera artiste nzoto komba leader yeya ngai nakomi matanga papa na pasi na mati moto moto ya moto aleka libumu akosela moto moto ya moto aleka libumu akosela moto ngai nayokaka mke pi jokande ava pi yana klaxon mosusu yobima amélange des klaxons un criminel de derrière ce type là na Kinshasa sokoza mutamakazi ovimba lokola maître Eric Biokele maître Eric Biokele ndeka vimba to ovimba lokola maître Formol to maître Muluwa et un avantage pona nini numéro 1 ya bourse ya lingwala kimi footing lelo tina feme asali pa entraînement pondé bomo na ngambe na sportif na sala 8 na chez 6 kande bomo na ngabo so yo lo bokoya na bashi na koya katapsi na banzele de keba na zabe na bana na bimisa na kiker bukeba yeya ngana ebi mete so ba 6 entraînement ke na sokola li alani yena aussi entraînement bala moko malewa feme imaginez ce que malewa feme ouais ça là une semaine non vendu na di mo champion aya ko matala mutu ka place ko vendre jate chauffeur azubanga mtavimba receveur obanga bonga client na lobani imaginez mini bo fani esko mbinga telemi apambo ni biso mutuka to bimina nimete mabulu ebandi di bulu di boso nde le roi des mettre la paniquette keka muke kiki biso tu tebi ke mutame na seba zolo yeme mo lo besati baba ku tebi ke wana riske baba bandi mamu kongo mboka kia diki beni mboko yomboka te mutazope msasola dani na njoto yomboka te mutu ko samu ya di bulu mi balen de mettre ke kiki muluba zale wana muluba lo biso na binolo belo betanga muluba bandi otakere severe netebela madabu na kinda oye zali fero madabu na kinda tena kubeta makolo yo mulali ngabulele na plebla joka mama vaina simane mamu ngala zokana ye lombe biso subul to komika ko teknisa mamola mabulu mi bale na ndani mutu ka bende ni de mettre pas kiki mamu ngala bengi champion
moto makasi yo na place oboma moto na solo awa sumba obemba na moko bato bapema te bachwangele Bolinga boye bawa bingi maître formol bawa salité mais bozo sikela yaya ngele utenga pas na ngane bana so na foto ba congolais ele bebo kunzampela o wane za la virus yaya ata na so examiner na zona problème na famille noko na ngaba gwageli mbasu na gorge donc un hôpital ba passer noko mbongo ba bimisi mbasu ba bimisi gorge ba ni ba docteur noko carciner l'hôpital docteur docteur abtonga noko mbongo mbamboy abosa ni gorge ni banda yedo so na mtazanga gorge ngana mona ka oncle bimba la mona take oncle deni moi changement toi avec on doit mettre ngata muna yoga la congolais lo baake Michael Jackson akufa na cirrhose de foie mettre mulua bakosi et loko moment Michael Jackson et ça na coré na yemoko grand gourmet et denga ta la risque Michael ya kuka fala na saba congolais omoni Michael soka suyo ka bongo Michael na kamta sentiment wana mi caresser yemoko wana kotela ni Michael akufa wana omona bimyo pesa leke everybody be uchiaki investi matoro chop mamoni wana batu Michael omona bandi awuzonga sima awakate tebo wala mibala bangana atola sere mwasi na bala alia mbogo pamba te kusala makamna sadaka ngana za mubali te Michael c'est un criminel et donc il bomeza na nini Michael soka kwa ngili boko nani kolo nasi liboko vende de la place il est table ça mais Michael ayo raté omona sala mwe esthétique pas yimo kwa ngili boko pas amikangi abani kufina place donc ça ne wana manga te gâteau te ikana confité yo ko peta kan c'est gâteau là soka ngi Michael akangi au c'est kimi merci na shukiwana merci beaucoup merci Kisubanata merci Kisubanata voilà te donner un moment merci baboko makasi pour la Kisubanata merci bon il y a que il mais on peut leader pour Bakoya pour examiner donc tu lui c'est ma petite ma première peu balé Oh
et en oro omikabina mabatoro okoma kandanza topamba pamba na mobali na yo yo eteni nanga mobali adikamo lizio na matama na motema sutana ni kabali goho tana kombe okende botuna ni na ye tina nini akumbi misaka abayaya matila kaniba kofanda kana moninga arayeye na fandane mama kanina kosimba bwe batara bolingo na simbango yeye wana yeye bibi mama zone mama nela mama bibi mama nofa oko tukisa moto lokora ngai na pesa kana saba pesa kayo merci leader Pomba leader Nako yaka namo. leader Pomba yako sa micro Soya ndenga yaka. leader Pomba Do mama na do webike na sentir bembo nde ba yaya mebi kende tovandi boye ebele baoseka babita zoba wana il est trop loba ozosekanga mpo yo na tive veste natanga te mokona kufa na cercueil baolatanga mpe ve boyebake naza illettré ya pas na dire yaya na le ciel mwana oyo nabimi na libumwa mare nanga natikala omela libela mama nanga te nakoli na mai botunanga pourquoi baboti biso 4 yaya libosa meli libele ya mibale ya misatu nga mwana ntsuka na mbela namoni yango nde deza libela mare moko minoko ebele nga so na meli nazwa mikro mito nazwa te nde tovandi boye boyebisa ngai nani aboma jésus christ nani barabas lokuta moto aboma jésus christ eza mungwa oyo botiaka na bilei soki tembelobi dimanche boyembango na baeglise wamilele mungwa barakani namoni na suki awo yaya boyebisa ngai jésus christ aza na combien de papa combien mibale ya liboso nani ya mibale lokuta ya mibale blaise bula musicien ton négligent na RDC soki tembe moto ayembango Matou Samuel il est le roi il est le roi oh il est le roi oh il est le roi basusu babengaka yo mwana blaise bula nakosi namona suki awo yaya lobi nake kota gombe bana mibale basala deba na français place moi elalaka na place moi ebimelaka bamoni nga bakangi nga papa expliquez-nous le soleil se lève où et ça couche où nabeti bango kara balandi nga lisusu papa excuse le soleil se lève où et ça couche où nabikufa soni kumona mpa. Merci bango les enfants. Moi j'habite pas les 7 côtés. Balaminga les sous, papa, excuse, le soleil se lève où et ça couche où? Merci bango. Boke me retourne à Kofi Olomide. Soleil retourne à Manabi Kakima na poto. Mabe. Boyebi ndeko na biso Evariste boyi sa patience. Oya interpréter un film en Nigeria na Mirador. A comment na Desas TV. Boye bien non mukolo mususu ake ko interpréter film alali na studio kozonga na tongo na ndako mwana ye koyamba ye papa eveni mwana ye koyamba makolo ngulu abandi kobeta mwana yazobeta mwana na voix lokola ata interpréter film boyo mwana ye koyamba abandi kobeta mwana oui mais naloba na bango na nyatika yo makolo ngulu awa. Merci Nasukawa, merci vraiment docteur. Totika temps sur temps. Ajitanto Tikala. Tayoka. Ajitanto Tikala. Poma Sarada Moyasuka 2 minutes. Bisobete ole la papa. Yaya, super de 2 enfants.
mwana nga liboso bebe bololo ya mibale wa kaduku yaya mwana lelo na tongo nabimaki na ye kozonga na tongo mwana elinga devoir papa excuse batinde ya biso devoir nayebisi ye naza nani oza papa nabikende mpanga masa lelo devoir nga naza inikima mpo na koluka mbongo mama mpe manque ya sagesse na intelligence azongiselinga devoir nakena mwana nasanza eta malile wo navansi mwana nabi ale fungolaka ye mwana fungolika ye devoir yango nini alphabet français bapanzi balettre mwana zongisa yango a notre botalelanga soki nasaleli mwana devoir mabe nayebisi mwana afongolaka ye afongolika ye nayebisi ye longola e remplacer i mais chapeau ya i longola yango na ekenge tia na saki batuno na ekole nasali devoir mabe yaya na intellectuel na ndoki te yo mona lokwa natanga te natanga bana moshetu baza wati nga asali droit na nga na histoire naloba vérité nasuka na 6e primaire po mesi akufa en école merci vraiment nasuki awa vraiment merci vraiment. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, on est là au Palais du Peuple, en train de pleurer les frères Lutumba Simaro. Papa Lutumba Simaro est parti, les poètes, ça fait très mal. On est là avec notre artiste, la star du moment, Pomba Leader. Bonsoir Pomba. Ouais, bonsoir, grand journaliste, Rabi. Donc, que Dieu vous bénisse. Toza on a katia matanga, donc, te la père, nanenga mukete quoi. Tout le monde va musicien, ba ole là. Bisobe ba comédien, te ole là. Chef Gepé, tu es là. Pour père Azaki Koweït. Il était qui? Koweït. Koweït ou bien Koweït? Ah ouais, bani da partout père Azalé Koweït. Yongo Korjengaï. Ah, comprenez, c'est sa façon de parler. Leader, qui était Papa Lutumba Simaro pour vous? Oui, Papa Lutumba, c'est un grand homme. C'est un grand baouba quand le public qui parle. Papa Lutumba, il a fait beaucoup de travail dans notre pays. Alors l'État, il faut qu'il récompense d'abord. Alors d'après moi, quand la Bible nous dit si quelqu'un ne comprend rien, la jour de finale, Dieu ne récompense jamais. C'est quel verset ça? Et ça, dans 1 Corinthiens chapitre 4, qui t'a dit na galette au monde. Oh! Donc Papa Lutumba, c'est un grand homme. Papa Lutumba a fait beaucoup de travail pour nous les artistes et musiciens et complètement tous les artistes. On peut dire que Papa Lutumba était un modèle pour tout le monde. Oui, c'est un modèle. C'est un grand modèle pour tout le monde. Papa Lutumba, il a fait beaucoup de travail. Il a façonné beaucoup de musiciens. Il a façonné beaucoup de solistes et guitaristes. Alors, les tous guitaristes, si à l'extérieur... Non, je parle toujours en français. Donc, Papa Lutumba, il y a un père... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va me penser alors, la paire là. Donc, même l'Europe, il pleure toujours, Papa Lutumba. Il y a un plein de larmes dans les yeux. Le monde musical est en terre, on a perdu un baouba. Voilà, il a perdu un grand baouba, il a perdu un grand monument. Donc, je profite pour demander à notre Manda Chante, il y a un plein de charges. Alors, supporter, alors, il ne faut pas donner les oreilles à tout le monde. Faire un travail que ce que Père lui a te donné. Alors, n'hésitez pas. Tu demandes toujours à votre foi, Manda Chante. Il ne faut pas écouter tout le monde. Quand personne qui parle, tu as de concentrer d'abord. Fais le travail que Père tu as dit que Manda Chante prend le boulot. Ah, le micro est tombé. Il y a Willy, donne-moi le micro là. Ouais. Quand Papa Lutumba dit que Manda Chante prend le boulot, il y a plein de charges. Alors que Dieu te protège. Fais votre travail, Papa Lutumba a demandé. Alors écoutez pas tout le monde. Bon, je préférais mieux les chansons là, il y a Boulé. C'est comment Boulé? Testament. Bande kona kotanga na kozongela o likambo Boulé. Ya Boulé ya ebi. So na meli na yo mango kitokos. Donc, t'es nana à l'aise, lobi to baye, mais ngana sengi na population,
nasengi na président république nasengi na gouvernement nyos Papa Lutumba bakokunda ye na nécropole te faut bakunda na kati aéroport obomba avion banokita wapi oh mais ezala eloko eza scandale oyo nano esalama te faut bakunda na aéroport fo aéroport nakosi il faut bakunda wapi moni bayanke bango do bayanke bayebi tokunda na aéroport donc ozala mieux napesi Caprice Milambo Tissa bambote na Londres Caprice Milambo Tissa bambote japonais Okito Wabelo Papa Linge japonais Okito Wabelo Papa Linge na Lyon hein napesi bambote donc bana poto nyonso napesi bambote bana lemba napesi bango bambote bana lingwala bana kave ba étudiant nyonso awa chango napesi bambote bana njili masina kingasana awa eali kambute mutasa trouble koso sali trouble bakanga yo regretter vie donc awa ali kamba trouble te donc tu m'appelles Zemta Kimia ouais omani satan okota akoteli ye seme trouble mutu pa kufi awa ikomi kebembe wana le kai malamu te donc to boye loko wana nazangi maloba na ya pana dire donc na yebi ke bana poto tubo Hollande biso ba mère à Paris Londres Belgique États-Unis donc numéro est à plus 243 81 793 83 95 plus 243 81 793 83 95 Caprice Milambo Tissa la femme sage le grand écrivain japonais Okito Wabelo Papa Linge na Lyon kolo ema ben en français et bon tika ngoto tioke voilà on est là en train de pleurer Papa Lutumba Simaro c'est la Nikongo Tangani
Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyoso Kilongo TV bijou bye.